Mida ndenge nini olingoka nga bashaine na yo nalandi émission na suka Mida osilia osilika mikolo yo pas même 2 semaines ezolakisa okomi na suka émission osali poni osali émission wana ya 14 minutes sur 17 Mida oyebi bato bazolandokaka po esika mosusu mpe ya kokende eza te po partout eza ya kolala à part mokonzi Mida sala kaka omesana kofinga ko alors finga kaka nalobi te ofinga kare okofinga par exemple mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo Mida okofinga par exemple bato batumbolaki yo ebibi batumbolaki yo ata bato obengaki bakizengi okoloba no bango ata so okofinga te me osaleli bango ba analyse moko ya ba crèche par exemple Raisa Pindi Pingila Mama Jika bebe aida yo oloba Mama Jika aida binono bosana ko ede wana yango natuna nano bino bato bako zanga mbongo za na bato na préféré na za na mbongo ke na za na bato po bato baza mitupasi bato ba mitupasi makasi me mbongo za na mitupasi te mbongo za na ko oza apose lokono bimisi na kata saki ko sombe lokono ke na za na bato ngambo ba songi tobito ba songi omesaka kokota na ba vie ya bato yo mo vie na beta mbota vie beta mbota molini ko kota vie na nga junior honte la reine sukumoni bukumoni tala poche na yo na site na yo banda kosala ba analyse alozo tsuba bango bon nayebi te ta mosusu na stratégie mosusu mais Mida émission osali tour oyo mpo nga nazosurveille yo bon nasurveille ko banda kala mais mikolo nazosurveille makasi presque bino nyonso bato arando nazosurveille baémission bozosala te nazobanda na bavio nabeti mpenza page no complet nazotala video moko na mokolo tiaki yango na bavio esali nsima nango nakoti neti oyo osali ya 17 minutes ozolobela mwana mobali wana oyo baba aninga zonga na ye ozolobaki soki azalaki mwa bogar nde akoti libala basi apoto alinga bazwa ye pourquoi mpo ozolobaki so azalaki bogar mbele yo moko zwi ye Mida soki olobaki bongo olobaki verité émission mpe ninga okende kitoko sikoyo naloba no clair eke mabe bato batali yo kaka mpo bamesana yeba mpe yosalaka émission presque chaque jour lokola osalaka presque chaque jour ata ofute bato bakotala kaka soko ofute lisusu bakotala kaka soko ofute lisusu bakotala kaka
siko so côté mususu et bimi makamba kitoko ele belé 5 côté bimi en tout cas naba o ezali o batalaka déjà po baya pa na yo bakoko tiko po journée ezalaka na 12 heures du temps bato batalaka bana makambo mususu basalaka bakendeke mpe misala balambaka bamisusu batiaka telefone pa mosusu me mida nayebi te so osala nini mais bon nayeka koyebisa yo vraiment ozosala baémission ezokende mabe na mokuse bazotala émission ezokende so bilengi mpenza te surtout oyo asuka oyo osali elinga kozala elengi soko olobaka verité mwana mobali wana soko azalaki bo nde yo tie na ndako ekendeke bien ntango oyebisaka biso kifa misele na yo kotula na yo ekendeke bien so mpo olingi na autorise yo betaka bolingo na biso wana tonga tosala ndenge ebandaki yoyebi yango bien betango ekobenda bato ebele okosalela yango te émission pendant 1 mois en attendant oluka baide asika mpo ntango ozala kofinga Karine ozalaki na ntina koluka baide te baide eza chaque jour likambo tu Karine akosala oyo ofingi siko awa otiki kofinga Karine me kotika kofinga te mpo baraisa pindi bazali bazoluka moto akofinga bango bato ebele bazali mikolo mpe bazotala bango atro surtout obengaki bango deja bakizengi obandaki bien kozonga nsima te continue mida likolo bakizengi bakisa oko bakisa eza spécialité na yo soko otalami te bakotalama kaka parce que bango bazobeta baview siko soko ofingi bango bato na bango bakoya kobakisama na bato na yo mpo bato bakie kuna baza kaka bato na yo boya yo te bango tu baza bato ya Karine bato ya la Chine batelespectateur ya Shemokonzi bango wana bakende kuna bango wana bazoterengala eloba na baron mida conseil na pesi omona mabe nana ntina koloba mingi te nalobi ndo ka 5 minutes koki ok yango natuna nano bino bato olobaka ozanga mbongo zala na bato na préféré nazala na mbongo ke nazala na bato mpo bato baza mitu pasi bato baya mitu pasi makasi me mbongo ezala na mitu pasi te mbongo ezala na onke oza na posa eloko no bimisi na kati ya saki to osomba eloko no ke nazala na bato ya ngambo ya basongi tobito basongisongi omesaka kokota na bavie ya bato yo moko vi na yo ebeta mbota vi ebeta mbota molingi kokota vi na nga junior honte à la reine sukumoni bukumoni. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV.
Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes. Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.